master ozotambola ko buka na boye po nini aya na utizando pona somba forme me bayibi ngambo me bayibi yo mbongo po yo moko lingi na ndenge nini ngamona lingi me oui nga na tambola su na mbongo te ah bon na kota la susu wenze te ah master na koma ko somba biloko na nga na trorapide.com trorapide.com ndeni nini wenze na kati ya chombo yaya na ndenge nini kaka na chombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trorapide.com olingi somba lopango olingi somba mutuka olingi somba ba forme nyonso za nango posa okokuta yango na trorapide ah bon me na kosala ndenge nini mpona somba biloko na trorapide ah master na kati ya trorapide vendeur nyonso atia bacoordonné na ye téléphonique isuffit kaka osepela na eloko obengi na numero oyo batie wana bokutani na vendeur opesi mbongo apesi yo biloko na yo sans problème ni plaignant ah master yo fo zalaka kaka pour trorapide.com c'est plus que rapide. Vraiment à côté, là vraiment on a eu ça l'analyse par rapport à faire ego là, il y a tant de personnes qui font surtout faire ego là. Oh hasard mouton hasard sans esprit et mata qui est kitaki. Maintenant les gens répondre à bango. Bon ça la peut banaliser, bon ça la peut Beyoncé banalise, bon bah zoba bon ma elle était. Bon excusez ngana loba terme que bon bah zoba. Pour papa Hervé, abanda déjà que vous avez un moment du loin là-bas, so yemba, on sentit que obi là au kangimi sobi au luambo. Mais mon thème ma baba congolais. Mon thème agité, mon ta aigle, papa Hervé. Jésus de Nios, Jésus babundi se batikola bo mette Jésus tilelo azala viva likolo bo konza tata. Donc Jésus de Nios musique à Congo, et ça papa Hervé faire égale à Jésus de Nios. Bibo s'abonner vraiment massivement sur la chaîne Sheraton TV. DM Nabino vraiment à côté au babi donc so bon Luka DM beaucoup vraiment à côté. Là vraiment on a eu ça l'analyse par rapport à faire ego là, il y a tant de personnes qui font surtout faire ego là. Oh hasard mouton hasard sans esprit et mata qui est kitaki. Maintenant les gens na ko recadrer ah ba ba benga soit disons ba wario bo excuser nga non parce que nga penza na leka ba wario mais etalinga te parce que nga na la golo makasi. Le là vraiment na ye ni kima pona ko solo la na bino ba golo nyostu bat nyostu bolingara. Vraiment DM na bino bat nyostu vraiment bolingaka ba bolingara papa Hervé faire gola faire gola bimisi nzembo a utaki ko bimisa nzembo ayembaki yango na somoko ya nzembo ya comment on appelle ça o babenga zulema na nzembo ya regarde moi bat bayaki basala ki analyse matake kitaki faire gola ibi nzembo asule mas faire gola andenga zabo azaka na inspiration te ayiba ba nzembo ba lwambo matake kitaki siko na minute oyo Beyoncé waza congolais te congolaise te Beyoncé aza kutu muta ba Amerique soki pe ba wapi aye azunzembo lwambo makiadi ayemi yango azunzembo wana mixé yango na kata ba image na ye ya top model ainsi de suite abandi ko bimisango ba nyoso bandi ko eme yango siko boye bisangai to finga pe Beyoncé le rabino mo finga faire égale sans esprit muto kutu benga international Beyoncé musicien international a beta atambola monde entier ainsi de suite ba bien à niveau mo ya oleka kutu emsu ba vient na bino ba wario ba télématé. Mais ayembi nsembo lombo makiadi c'est-à-dire que faire ego là azamutu mo otoko benga mutu a aigle et a faire ego là pourquoi parce que faire ego là mon aramsika faire ego là banda ko zo ba son ya ba vienne na ba lombo ba madile ainsi de suite abanda zo ba sona ba façon yo yembela mais ba to bino ba lo bande toujours koloba donc c'est-à-dire que faire ego là déjà azamutu mo bo otoko benga azande ni musicien international des affaires ego là parce que faire ego là mtabanda vraiment makambo ngo eza faire ego là mtabanda makambo ngo sko moye bisangai Nesco Beyoncé ayembi voya ayembi azui comment je dois appeler à mixer ndemba lwambo makiadi o kala futi kuta droit d'auteur na ngote a futi droit d'auteur na ngote soit disant que mutu moko atekela ki yango donc famille a lwambo batikalo liambo wana tezaka mutu mo esa OK o ezanzembo pesa ka bo basila ni mais famille a lwambo ba yembi ote bon moni est-ce que internet mbo balobela ngo bon moni place nino internet balobelo place nino bino bomoni que
internet bato banzo télémaké Beyoncé fout à droit d'auteur à matin kitaka quand même ba congolais photo longola complexe moni bino ba wa bato linga faire rigolate bon longola complexe wana botela mutuna bino ke mutaza roi mutaza le king et ça ne fait rigola mutaza roi mutaza le king et ça fait rigola donc bino le ba mbendre ba mbaka sa mobo do boya kakutu tena ba jela bino na papa Hervé soit disant qu'il y a ibinzembo azan la droit d'auteur teninte papa Hervé za mtumo ya vision ya monaka déjà musika ya monaka déjà musika Beyoncé kasi bino pe bo ndo sa banalize bon ça banalise bon ndo ganga pensi de suite que ndenge za boye Beyoncé pe fa futa droit d'auteur ndenge za boye Beyoncé sali boye Beyoncé zongi boye bo banda pa osala ngoti mutema mabe ba congolais na mona na ngati niveau boyina papa Hervé ne bata yibeloko muto lieloko donc justement parce que boyebi ki aleki bino adage moko la barake muto aleki yo muto à niveau non comme je peux dire au bandaka toujours ko fingai au bandaka toujours ko mine parce que so ebi ke muto à niveau na ngai au bando fingete parce que ebi ke bo ndenge moko lo rabino bo finga papa Hervé le rabino wana boza mieux placé on nga dire nando c'est des bagolo nyoso on a mieux placé au recadrer bateau nyoso ba finga papa Hervé parce que papa Hervé tellement la volonté d'avance à l'équipe on a niveau papa Hervé l'équipe on a niveau donc taza le king muta edle ya papa Hervé faire rigoler Jésus de nuance comme on a PCZ pambate et j'ai pambate Jésus de nuance. Hein, je profite pour nous c'est déjà ma bille dédicace c'est pas à Krizo Kukembe ça bisque là surtout la nanga Daniel Kukembe ça ba mamni na loba neli tanga mamni na loba hein ba bi Patrick Aguero on a kata ya États-Unis ay mamni na loba ba golo eza chaîne na bino Sheraton bo s'abonner massivement on a dit depuis Centrafrique na mieux placé y aurait cadré bateau nyonso ba ko loba bilobe la lo ezangati na mutuna makolo ba zangelo ko ça na vie pour non finga papa Hervé na mieux placé pour non répondre bango bon ça la pe banalise té bon ça la pe Beyoncé banalise bo ba zoba ba ma elete bo excusez ngana loba terme ke bo ba zoba pour papa Hervé abanda déjà ko zoda ba ntsema madilu wana ba so oyemba on sentir que obi là okangi miso bi oluambo mais mutema mababa congolais mutema mababa congolais buza wana ka pona luka ko bebisa mutu pona bofanda ba papa va sali ba papa va zongisi ba papa va regarde bon na ba norme internationale papa va regarde bon tali yo kinzembo lobi on nzembo ba congolais te je crois que bisanga bo finga ki perve mbendre matake kitaki je crois Beyoncé a zunzembo luambo a mixer yango na ba vidéo na ye a mixer yango na ba vidéo na ye kangi pe kuna na pays na ba osko bo finga pe Rihanna na ba Rihanna Beyoncé bo finga pe ba complexer ba congolais ba golo bino so ba complexer makasi bo e bara DM international ngande no loba Boba complexé makasi boba complexé en tout cas botika papa avec kimia botana mituna bino ka l'équipe bino na niveau botana mituna bino ke yende le king ya musique na République démocratique du Congo pour le moment mwana wenge to tsana mamso apa mwana wenge na tango kala na no telema na wenge na tango pe ba faire gola bana wenge wana nani ba sanga orchestre nini o telema na wenge. Mais quand même, tous à compréhensif. Botika papa avec kimia yemba musique inaye na ba norme internationale ndenge kakazo continuer parce que bientôt là tous c'est l'album na biso mabora au forum on est qui justement single ya regarde moi yela ki biso uniquement pour te savourer déjà ba bien fait album mezo ya kala mingité hein ba golo nyosto ba bito simbana muto lengi sabiso azate muto lengi sabiso azate ah oui oh muto lengi sabiso azate bozui banzembo uto bima babimi nzela moko na regarde bon mona ke niveau ya regarde mo beta kaka sentiment inachevé ah ya tout ça quand même ba comprendre s'il vous plaît ba golonia subo s'abonner vraiment massivement on s'abonner la sur commune à s'abonner pour na DM l'international ndé no yeba penza ke bozana pour na support nga nazala mieux placé en lobela mamba papa Hervé
nalobela makambo papa Hervé boye penza osabone bike na sabone pour na diem et ça la vraiment bien makasi et pesa nga sous courage ndeka na zade na courage ya kotumba zamba papa Hervé vraiment ma félicitation bisi quand nous ali bato ba comprendre qui té sens ya musique na yo lelo ba romo betolo maboko lelo ba confirmer que oza meilleur potala neti nzemba lombo wana ya kala biso kuto tsango suna mutute merina ni biosaki ake kundolango da bazara biloko papa va sala akenda penza kundoli banzembo ba dilo ainsi de suite ya bimiseli biso donc c'est dire que papa avait déjà international abako sabiso to ba fioto ndeke we madaki o kajite muta aigle ya papa Hervé Jésus de Nyons, Jésus babundi se batikala bomete Jésus tilelo azala viva likolo bokonza tata. Donc Jésus de Nyons sa musique à Congo et ça papa Hervé faire égale à Jésus de Nyons. Voilà on a dit l'international de na affirme ah boya kasali mokine ami bamba na panza na uti na 6e niveau bamba na c'est pou à Panzania waye tokena ngobongo. Je profite aussi pour saluer Nicolas Mokonde parce que bango peba soda makasi ya support papa Hervé nous tous on est ensemble Nicolas Mokonde ya babi ya ngo Radio TV je te salue Emmanuel bisikano surtout vraiment aux Holandanga babi vous s'abonner vraiment support vraiment chaîne ne vous aurez pas vraiment déçu venir sur ngo ne makambo venir sur ngo ani babwana je te salue ouais batno tout vraiment olela diem na bino na pesipe mbote pa ye moko ba lobby trésor kashala ah je te salue depuis ici à Global TV Moscou ne makambo à T10 les barons na kati to saoli ya bino yango je vous aime beaucoup on a payé ba pote nanga ba camarade nanga penzo OK donc mutu esalara mutu esalara penza makasi na ndenga ba jeté je vous aime vraiment beaucoup continuer toujours que ça porte vraiment DM l'international babi message ya ka moko de best et à papa faire rigola ah papa Hervé de best parce que est déjà abandonné la norme internationale depuis kala Beyoncé ce qu'il y a qu'on recadre bino parce que bino bato ndolo babilo baloba Beyoncé yo la ki sabino que papa Hervé naza penza numéro 1 ya République démocratique du Congo la musique penza ndenga ba jeté ah oui donc batabilo balo ben si de suite bato boya pour le babilo que zanga mutuna makolo bokanga ba mbanga na bino parce que muto à l'équipe bino ezara papa faire rigola ah oui papa faire rigola zate que pour yo kenda ki place pour yo sala ki boke yo l'équipe papa Hervé papa va vivre na kati ya sagesse o tala bino na musika ama ele jona niveau moins impossible Joano bino finga ama yele koleka bino bozwa idée sinon vraiment je vous aime beaucoup babi DM na bino ah bon continuer toujours vraiment que s'abonner massivement pour na ba reproche ainsi de suite bon comme vraiment na numéro wana vraiment ezali affiché na se ya ba bande de cran wana bo sa bo komi wana numéro ya WhatsApp eza wana bo komi pour na ba suggestion ainsi de suite on est là pour vous bientôt la pédia ma bande émission ya ba histoire muto za na histoire na yo za na besoin peut-être ya comment ya soutien contactez Kaka Sheraton on est là pour na rolobela liso na yo bat ba pesa ba point de vue pour na ko aider to en robet la ba histoire muto za na ba kambozo tongisa histoire moko le kana vie ainsi de suite za na besoin votre numéro eza na pour na ko passer ou bien en direct eza kal kambo solo là bokomi na numéro eza na affiché on va arranger tout pour na ko luka ko diffuser sinon je vous aime beaucoup batunios tout vraiment olinga dia international merci beaucoup à Christian Moulantinde vraiment abimisa kinga mbenzolo Nicolas babim mbenzolo nde makambo gili vite la moté madora bébé na ça autour ya sika déjà welcome pour naye et puis là docteur Chirac moté ma maman Pongé je vous salue là où vous êtes avec les enfants je vous aime beaucoup babi Fomi Mankoto à bientôt là Francis Mankoto azo Tumbazamba Yves Mankoto et puis la Chris de Bongo Mankoto depuis Gabon, je vous aime beaucoup. Grâce Mankoto, babi boss, boss de sa famille, de grâce Mankoto. Y iPhone, ce qui enlève non et l'autre parce que y a Rose Wakabelio, boss donc non c'est la code de ça, là vraiment bien grâce Mankoto. Je vous aime beaucoup, restez branchés sur la chaîne Sheraton TV. Et puis là, merci beaucoup à Laetitia Mankoto, bonne guérison na yebisika azolandanga Christon Vi Mankoto. Je vous aime beaucoup, Nego Mankoto, ya bino yango. Je vous aime beaucoup, bye bye.